CongoFrance.com. CongoFrance.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Ici, bien sûr, mesdames et messieurs, dans la résidence Fiston Saïsaï, on est venu le surprendre, lui poser quelques questions, étant donné qu'il fait très chaud à Kinshasa. Donc, nous sommes à 33 degrés aujourd'hui. Voilà, je suis là, directement, on m'a servi mon verre de cocktail, on est là, mais je l'ai trouvé dans sa piscine en train de se baigner. Je ne sais pas, il va accepter de parler comme ça, tout en se baignant, je ne sais pas, mais au moins, moi je m'approche. Et puis mon artiste va nous aider, bien sûr, pour qu'il puisse vous démontrer déjà comment ça est en train de se cacher, bien sûr, dans l'eau. Il est là, voilà, il se cache, mais moi, je vous dis déjà, ce n'est plus un secret, voilà, il est là, il se dévoile quand même lui-même. Voilà, ça y est là, mesdames et messieurs, et tous les amis de Franck Stemaï, éparpillés à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de points, concernant d'abord la réarrestation de Ken Piana. C'est un journaliste qui vous fait du bien à travers le monde. Et aussi la disparition de l'un des artistes de Fiston Saïsaï, qui est bien sûr mort il n'y a pas très longtemps. Et aussi son travail. Ça ne peut pas manquer parce qu'en parlant de la Bible, il faut directement penser à Dieu. On ne peut pas parler de la Bible et on ne parle pas de Dieu, ce sera bien sûr injuste. Et bien sûr, on va parler du travail aussi de Fiston Saïsaï, qui est en train de se baigner avec beaucoup de plaisir. Voilà. Déjà, on vous dira... voilà, il est là avec nous. Et voilà, c'est très bien. Ah, parce que ah, la bilamba bendeni. On a côté na sande, na éviter quoi. On dit on côté na mai héros mais ça. Bonjour. Ah. Quelle détente. Donc ça le bien, 33 degrés, on a montré dans l'accent. Tu as 33 degrés, tu coûtes sur la condition vraiment très bien, souhaitable. Je pense que tout va bien. Ouais, tout va bien, tout ça marche bien par rapport à la bénédiction du Seigneur. Quand on est béni, même si le diable cherche toujours à nous coincer, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Il est toujours à notre côté pour nous soutenir, pour nous garder, pour combattre contre nos ennemis, mais ça va. Donc j'en profite pour dire aussi bonjour à tous les internautes qui sont branchés devant leur support qui leur permet de nous regarder en ce moment. Donc voilà, Chombo, ordinateur, Big, Mir, portail. Donc on est là, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on est là, ça fait du bien. Antoine, on a une salle surprise. Mais qu'est-ce que tu diras par rapport à cette année? S'il faut revenir en termes de bilan, l'année a bien commencé. On était avec vous, bien sûr, au mois de décembre. On était revenu au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. Et ça se passe bien chez vous, avec, bien sûr, votre travail. S'il faut dire déjà en termes de bilan par rapport au premier semestre de l'année. Parce que l'évaluation par rapport au blanc, ça s'est fait déjà au premier semestre, donc les 3 mois de l'année. Ça va déjà, ça marche bien. L'année s'annonce déjà très bien. Oui, l'année, on a commencé bien. Déjà au niveau, il y a premier trimestre de lobby. Nous, c'était bien, mais l'homme propose, Dieu dispose. Dieu nous a arraché l'une de nos actrices, un Fouemi, Noëlla, donc à Bélimingité, elle est partie, elle nous a laissé. Donc nous, ce que nous connaissons, c'est Dieu qui est le créateur de tout et c'est lui-même qui nous dirige. Aujourd'hui, je suis bien, on se parle, on fait l'émission, mais demain on peut te dire, on peut t'informer que voilà la personne que tu avais fait l'émission avec, il n'est plus. Donc c'est toujours Dieu. Donc, dans son plan. Dans son plan. Moi, je ne contredis pas Dieu. Il est miséricordieux. Il sait comment. Il sait aussi place donc, merci. J'en profite pour dire merci. Naba artiste nyonso bayaki
ko soutenir biso na matanga kolela na biso vraiment na pesi bango ba grand merci particulièrement à Ladi et Sobé à Irsil Pechanga et Sila Bisalou à Pakaloui, Christian Choga, ils étaient là nombreux. Hein? Bazaki Ebele, merci aussi à nos partenaires, réalisateurs, caméramens, monteurs, tels que Gelor Lofombo, qui était aussi parmi nous ces jours-là. Donc voilà. Donc, Batoubayaki tellement Ebele, merci à V12, hein? Il n'est pas présent au pays, mais il avait quand même envoyé ses disciples, donc ses acteurs, Bazaki Nabiso. Vraiment, et les cas qui bien par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, les gars qui bien, Fison ça. Mais apparemment, communication, il y a maintenant les gens qui peuvent au zénith, parce que Mingi, Bazaki informé, Belé, tout oui, Azaki éprouvé, même après. Pourquoi au véhicule qui message comme il se doit être, parce que les artistes, quand même, à y voir un groupe comme groupe Saïsaï. Bon, au Moni, fille Nabiso Akoufaki, Azalaki peut déjà le sous-soutenir un groupe, tu vois. Par rapport, il y a classe. C'était une fille, elle a qui théâtre mingi, mais elle a qui peut classe mingi. Alors, tant que comment il peut à l'université, il fallait qu'il pense à la mingi na classe. Donc, à ce permission na ye, ne moutinio sur la permission na ye, mais l'information a été circuler mon frère. To banako kende na ba porte ba tout kokoko to za éprouvé. Donc to check yango na ba profil na biso ba WhatsApp to solo la na bandeko to pesa ki information. Moni corps pe bimaki lundi eza jour ya semaine o eza jour ouvrable ba to ba kenda misala to kundi mardi par rapport ya programme ya famille. Mais c'était bien. C'était bien. Koya ya batu ebele to koya ya batu te c'est pas ça nde la kisake mutu wana kelola problème ezaka ke matanga ya mutu le ka bien respect et ça la bien ba o bazalaki na bazalaki disponible bazalaki mais ba o bazalaki pas disponible te tozo tenir bango pe rigueur te donc peut-être ça défaut information peut-être défaut ya temps peut-être défaut ya makambo de. Alors ça c'est tout ce qu'on a aligné on est un groupe nayo. Groupe ça c'est un grand groupe et ça peut même Banzonzing et Belé mais aujourd'hui Obimisa Bartiste et Belé Aminene à l'occurrence Pouloulou Ginola Bazamo et Belé Babima et Panayo même V12 vous travaillez pas ensemble c'est-à-dire c'est un grand groupe mais après génération Pouloulou après Bango c'est vrai qu'il y a une question au devant singa au betelanga ma solo ya ndeko na biso au chef de groupe lelo mais en tout cas tout le monde André aux fou là dessus banaté pendant que publicité est place c'est vrai on n'est pas contre la publicité mais bah y a qui que ça publicité plus que ça là théâtre pourquoi ça aux fou là dessus banaté dans groupe tant que artiste et comédien ko fou là ils allera pas ya président peut ça comme mon rôle mutu wana nde façon na rejouer le rôle wana lelo lobi mamba publicité mais aujourd'hui nandenga masolo ya ba célébrité tant ba lobara célébrité ba kontara l'homme le plus célèbre par rapport à makambo ayo sala ba kangisi ba célèbre ba célébrité ba tunyo sur ba domaine na bango mais oyonde aujourd'hui l'enfant le plus célèbre de la République démocratique du Congo c'est mon fils. Grâce toujours, il y a la publicité. Mais tout fan artiste, il n'y a comme artiste comédien. Il a fait ça un rôle. Il est mort à Bétiangora, docteur, Bouman, les gens là. Mais tu vas s'appeler là. C'est un fan, c'est un fan. C'est beaucoup intéressant. On a fan maintenant, ça vise bien. C'est un fiston. Je crois qu'il y a au peut-être élément moussou. Bande quoi n'a pas nayo. Tout le monde a bien figurant. Oui, on y va. On a fait ça un rôle. Pour nous, on a fait ça un succès. Fatou Miracle, on a fait ça un succès. On a fait ça un rôle. Mais, na koyeba musala bango mo bazaki na kati nango na formation ndambo bazwaki basali rôle wana bien. Omoni, tant basali rôle wana bien et puis si bango succès. Donc, ngai na pesa ka bato rôle. Lelo
Na moni pe acteur nini abimisi acteur to artiste ya sikate. Ah bon? Jusque là. Na tangela yo. Tangela nga. Na tangela yo, il pas fait na biso elombe. Jeune moko Herman abimi à peine ba to ba ki eta abimisi. Na tanga moko wana po ba tebele. Kobimango déjà neti ya ba pululu pena ya ba micho. Exact netité. Kobima. Na ba ki joa te ka pièce moko apesi ba pesi rôle principal mbala moko afulami. Oyebana na succès za biloko mbale différent. Herman c'est un garçon qui me côtoie aussi. Il est un jeune, il aime l'évolution. Azar au kangamana bateau bakoki ko lakise chemin comment okoki ko se comporter okoki ko zala. Mais na bandenge pena otozo betela masolo pena na ndenge yozo loba. Donc toza wana te. Vous comprenez? Lelo na mboka na biso oyebisanga te ke boyebisanga par exemple après ba micho et so besa bimisinana. Omoni ke to bundana na ba oto bimisanana. Parce que musala ngope déjà oyebi. Oyebi déjà que musala baninga mususu kutozana bango bato ya théâtre mais na micho bakongo ba collègue na bino ba journaliste internet. Poni bato bazo luka na bandenge nyonso commence à sortir. Mais au moins moi j'ai eu cette chance là. Même bato bayebanité. Même bato bazo mona na te na côté obino bozo linga. Mais bazo mona na ba publicité. Bazo gagner le paix que bazo gagner. Au lieu que baya kaka to travailler le la Croix-Rouge, to travailler le la organisme morobo et 100 bits illigratif, oui, tout ça, 100 bits illigratif, mais tant au moins, tu as qu'est-ce que baninga bazorata moi différent, na bafuta ba palais, basala banini, basala marabutu. Mais ça, aujourd'hui, parce que dans la publicité, c'est vrai, ils ont utilisé bango mais comme des simples figurants. Rôle principal, c'est plus des enfants biologiques. Tu ne penses pas que Hermo peut bouiller? Ça. Mais il y na ba rôle nyonso toyebi na ba film nyonso toyebi acteur azaka moko ta mutusu na adversaire na ye oyo ba potana na ye mais oyo tu batika le komana ba figurant biso kutu na système de jeu na biso tozalaki bien o sa la pièce mais o tcheba 3 4 acteurs mais na film à Jackie Chan ezaka Jackie Chan na film à Commando c'est le Commando d'abord mais nemi na epeza ki célèbre moi tout le monde kufa kaka na suka nango suka nango ka fo ya kufa donc ngana omona que débat ça on a été passé lelo batutu ba comprendre déjà batutu ba pesa ça c'est raison par rapport au système de jeu na longwende na théâtre ya batu ba ozela yo samedi mais il faut banda tournage mercredi parce qu'on comprend to évoluer quand to sala makambo ba osenga biso quand. Aujourd'hui, nani a aussi une qualité. Bato apoto babenga biso combien de fois. Ça c'est ba théâtre ni boko ça la wana. Bon ça sur na théâtre on est comme une vitrine. Place mola nango la ki sa ba beauté na bango, place basi ba ya la ki sa ba caleçon na bango. Théâtre comme le vitrine. Tout ça parce que il y avait plus rien à faire. Donc on était forcé à faire quelque chose même si on n'a rien à faire. Alors ça c'est je voulais mais terre. Que soit là les locaux au ça la terre. Na sala o na zanango. Ozo comprendre so na monika na minute on na eloko sala ya 1 heure. Mais là na moni eloko mo ya 1 minute na ko sala pesa ngambongo. Ça va. Lelo nana o contredire nga que théâtre eza na eloko te na minute on tozolo baboye. Na théâtre eloko eza lisusu te. Ya ngo so eloko eza su na théâtre te. Pona nini eloko eza su na théâtre te? Parce que to batu ba mi pesi na ba film ya bapaya. Pona nini ba mi pesi na film ya bapaya? Qualité na bango ba scénario na bango kasi pona nini ba paya wana ba scénario na bango za bien ba film na bango za na qualité parce qu'ils avaient pris du temps pour na réaliser ba film wana. C'est pas les moyens. Bon mon frère, les moyens nous tous nous travaillons avec des moyens de bord. Ce n'est pas les moyens, c'est le temps aussi. Parce que trop yo kana biso lo tozana bolingo. Est-ce que vous croyez que tous ces njondings eux ça la ba moyens ngoza ya combien? Mais on arrive quand même à réaliser des films qui sont très bien sur le plan scénique, mais sur le plan technique. Pour nous, par rapport à l'emploi du temps et producteur, parce que le producteur séjourne une semaine, donc il va vous faire travailler dans une semaine. Par rapport à programme et à la chaîne de télévision, parce que vous passez chaque jeudi, alors vous êtes obligé, même s'il n'y a rien à faire, il faut tourner, être devant le caméraman, un réalisateur,
proposer du n'importe quoi pour satisfaire les gens par rapport à votre programme. Non, moi je ne peux pas satisfaire les gens. Nabuzoba, yango moni sai na zongi sima. Mais na kozonga na sima, na créer cop moko boye. Oh yezo permettre nga nazala toujours visible. Na koti ça toujours bana balia, bana batanga, ba acteur ba vivre groupe et survivre. Mais en même temps, côté au pays théâtre, nous avons tourné film là. Ah bon? Nous avons tourné film. Omoni, le lobato basala film à la vie est belle. Peut-être sur 100% bato wana tout le monde a bango le soutien film kingani songolo parala. Mais ce que je film à la vie est belle au Tchango lelo, au théâtre mokozo legal lelo au Tchango, mais film on est zoli yango kaka. Aussi ba film net ya ba un presse à New York. Comment bato bakanisa kala? Basa la film, yo mto kanisa lelo, ozo koko kanisa eloko yeko leka film wana te. Et pourtant yo so moni film na bango. Tu peux créer plus que bango basala ki. Donc raison pour laquelle ça inde ba yebelinga na sala kutu ba biloko ba pressé ba to ba sepela. Ba mami choana, ba Kofi Central, ba Jésus de Mandaka ba biloko ka ya ba auto condamné lelo. Ba to ba sepela. Alors ba to ba pesa ngata. Na obo senga kinga na mwana mayele na yoki. Na koti bilanga nazo tourner bino film oyo bokotala yango libela bokotala yango seko na seko babilo osiko oyo ngani nasala lelo yango wana nde tomona lelo ata bachelo film a Jackie Chan Seraz alaka na Chine o sepela kaka soko bacheli yo ndenga koma na Hollywood o sepela kaka donc makambo ça c'est azana ngona minute oyo yango wana ko. Alors ça c'est bien tout ce que nous avons l'union avant de continuer le chapitre mususu. Par rapport à film au sala, vous consentir effort au moins belé ou tu as moyen en jeu pour réaliser le film. Mais aujourd'hui, on est bité par rapport à un problème, c'est un problème de la piraterie. Piraterie comme Makassi, utiliser moyen pour te film, on peut se retrouver financièrement. Bon, on dit piraterie, c'est ça Moïbi. Mais ce Moïbi comme il penait à faire net in a film un presse à New York qui bat Moïbi au bilogo ba comme les kalongo ti liboso na o walande na film au place bo mona pena ke to bandi samba et ça te ba to na ba côté là bango si ku ya Moïbi on to zo ebate nani akoma na sima bato wana ba pirate ko ba ya loko na mo ba ye ngo ya oyiba te ke longo ti liboso lupango mo pena ke mutu mo boya o te ka pirate mais na kwa ya sai na bilonga sai mais na film on nga mo na produire ngo omoni ngana produire parce que na ba film on to sala kawana liboso eza producteur apesi yo caché na yo yende fatia ba garder fou po ba pirater te omoni mais ngana mayelo ngana za nango lokola nga mona bimisa ba moyen nga pour na tourner film on na produire ngo je crois que muto ko pirater ngo veut dire oso pirater en même temps producteur na artiste donc pirater deux personnes. Alors, le coup les arrations au fond du bateau, bokomi na la police, bokomi na la parquet, bokomi na passe bokoma na ba intervention na bango e bimi, ba libérer bango. Alors, on appelle ça le système de G. To bando kende siko na la police wana na des infractions. Nga ya cause blessure volontaire, yé ya piraterie. Comme ça, tous ensemble, bah fait nous c'est ça déjà. Voilà. Au film Billy Soubeneni. Oh ben on te kabilo on est un pirate. Bon, ça c'est yo te condamné pour la cause blessure volontaire, yo peut te condamner pour la piraterie. Tant au kabwana. Ça parapluie non et qui? Bah bimiso men 10 sous. Donc on va nasi. So mukoto kutano lisusu ezambanga to bano keneka bongo mais c'est bano bateka awa non pour rien bazana on a problème c'est bango to pirater on va juste ba simple acheteur mais bango nde bakoki ko sala échelle pona kokende kokanga ce sont des receleurs ngala uta prison na samba to na yeba ba loi ce sont des receleurs association de malfaiteurs association de pirateurs de pirates. Et ça association parce que si on a kangi mwana wa zotambusango ya relaxanga place wa sombaki yango muto a sombaki yango a relaxanga place au pays batekala ki ye tito kanga siko le vrai auteur la machine na ya gravé na machine na ye je crois que ngai moko na film wana na kubenga bango basi bakoma pe na bambongo batonga ba pirate mbongo ebele bambongo kutu ko le quand même na ba producteur mais bazala quand même gentil ya ko somba licence.
tant on a reçu la film nanga na koloba que film nanga sili gouvernement l'état na sali ba annonce na télévision na sali ba mikanda na prévenir na l'état que ngai yo nazo luka batu ba ya kosomba ba licence o déclarer pe loko na l'état déjà na déclarer nazo luka batu ba ya kosomba licence oya linga banda koteka evre nanga na njili mutu muso autaka matetete ya koteka ngo oya linga zo ba Congo oya linga zo banani mutu na mutu ya kosomba licence na ye soki boyete mais après nga na bimisi bino bo pirater là eza méchanceté moko oyo na lobaka bato mbongo ba continuer ko nyokola kaka babola alors ngai teke mobola ya tetu oyo atambola na bonzambe na komema yo tokokoma na yo kuna mais ça c'est quoi yo za na kitambo par exemple ba pirater bato ba yosi te bo tambola ko kitambo na bandal te bo kenda plus côté changu yo kanga bato na ndele na tambola fort papa na tambola ka ata na kangyo yaka na kitambo te d'ailleurs déjà façon film on est aux allés là batu ba olinga utu koteka ngo même pas na kitambo tamtu ba okima pe Kinshasa yoko tu faut que me tamtu ba okima pe ba Congo tamtu ba ko kete on peut kuna me ba garde fou kozala ba garde fou kozala parce que to robeta système o kangi mwana pirate o kangeli biso yekak on a $50 au moins niveau bando non nesinga bona moni oteka bo wana film ça ça wana ouais zali société za pembeni $50 10 CD mbonga 10 CD. Merci beaucoup donc c'est Fizo Saïsa dans ses œuvres. Nous sommes là, vous voyez, nous sommes vraiment très bien accueillis avec mon cocktail, ça marche, ça fait du bien, mesdames et messieurs. Moi Chinchi oui, mais bon, fier vraiment et ça l'a biso bien. Alors Botela biso, merci ko Motema Gobelisha, la première dame de Lausanne, maman ya Rich Randy Louawa. Hein, un enfant pas comme les autres. Merci pour notre soutien. Merci à mon boss, M. Josué Didi Pumba. Et je n'oublie jamais donc M. Keno Mouken dans les boss dans Londres. Et puis Noël Okito Black de Dom patron. Ça c'est fiston. Donc il y a un deuxième chapitre où on a là qui il y a plus arrestation Ken Piana. Est-ce que vous avez informé que Ndegonayo Ken Piana, journaliste au sein de l'émission Moi Ebele, qui est arrêté et nous avons besoin de Makala. Vous avez informé? Ouais. Tozara même ba tozara proche na bino. Ils à la côté na biso, ils à la côté na bino. Rien. Merci Johannes. Ils à la côté na bino, ils à la côté na biso. Ils en a tozara toujours ba proche quoi. Sur les problèmes collés les biso artistes, vous aurez toujours des cœurs na biso, pareil. Na bino pe ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. Ce qui peut problème à côté na bino, il faut tout assister bino, tout apporter moi implicite. Voilà. Alors, vous avez informé, c'est très bien. Mais tant qu'on va prendre un message en nouvelle en et surtout que Azali accusé et pas un grand frère, on a petit dans Kofi Olomide et c'est là qu'on donne aux autres qui ont message en donne et puis réaction des ala qui ont fait ton ça. Moni tozana na bilo romi balé. Tozana ma oyo loi et lobby. Toza pena oyo muto sali comme infraction. Ngana kenda prison na ça ya. Donc par rapport à visibilité, par rapport à relation, par rapport à nini ça c'est na ken piana, toza moi différent. OK? Mais ça c'est à kenda prison. Na kenda prison te parce que na commettre infraction moko boy. Mais parce que loi et lobby. Que mutu nyonso oyo ba accusé na viol. Même s'il est innocent, il faut lui mettre d'abord en détention. Il dit qu'au Kangaïna nous, qu'au Tinde d'abord en prison, et puis qu'au Landela Sikoyo, bah fait. Au monde, bon là, est-ce que moi n'en ai pas vu là qui va est-ce que m'ta sala qui mais meilleur ça en détention. Est-ce que maintenant Kayaken à quelle prison t'es local là présumé innocent. Oui. Mais à quelle prison local là coupable. Je veux dire bah fait ça qui est établi oui. Et puis condamné par rapport à bah fait on a bah tindé prison pour prison et par qu'à tindé à notre prison à tindé au prison mais condamnation et yaka na tribunal. Oui.
tribunal ndem ta condamnera par rapport ya eloko yo nani parquet akangeli yo. Siko parquet ndetanga komaka na kosamba komi ministère public. A commis qu'on défendre et loko ya kangelio ya bat ba mona ki même na procès na ngai komaki na moment moko boye ça c'est non samba sou na bana na temena comme samba ndena ministère public parce que yem takanga ki nga par rapport ya makambo ba yebisaki ye alors yo sko loko tindi moto prison faut que nous défendre makambo yo tinde lié prison yango moni tango to commence ko na ko samba o comme samba neti na demi tout batu ba funda ki yo na batu ba tinda ki yo na prison. Vous comprenez? Alors, l'OP sengi na batu et permettre moto à fonder moto. Allons la plainte. Malgré que ba fait, ils a déjà établi. Au moni. Alors on attend avant de passer dans le tribunal, toi après que ça. Bon, ça va na makambo et les gars qui ngana limbisi. Mais il y a une infraction monsieur Jezali. Même ceux qui moto a retiré plainte. Balobi ke non biso to limbisi na biso mais soki l'état sa contacte na kati habité robi mabongo net par exemple cas viol au violer moi na bato ba condamné 20 ans ata famille na ba limbisi yo o kendika 20 ans bomi mutu ata famille na ba mutu wana sombe biso lupango to ba mamoto ba nini ba mamoto na niveau famille mais na niveau l'état mutu aza ya l'état mutu akomi ya l'état famille na bango waneza côté na bino pota muso ba lomba souté ba salo mabete mais na niveau ya l'état muto comme ya l'état akufi azasu muto na bango te muto à l'état mais na problème ya ken avant même arrestation na ye déjà ken alekaki pour s'excuser pas ya kulutu na biso ça veut dire il était déjà conscient na ba erreur na ye omoni ba erreur na ye et puis Dédé Asambi, bino boza ba collègue ne boza mieux placé, il a reconnu ses faits et puis Asengi Bolimbisina grand frère naï. Nga fiston sai ton a ki ke Ken bakangi na landa émission na benga Ken na bi Ken pona nini tozolingaka omoninga na tombo na ota ko tomboka wa pona BCBG hein po ba kanisela ki ngai ke Kofi akotinanga na ya kosala eloko moboye po na bango na silika ki te pona sala Kofi plaisir na silika ki po makambu na bango bakokotanga te donc guerre à Kofi na Jibé etali yote etali donc soki Kofi na Jibé borobomana donc botia na mutu na bino ke sai ani mutu ya Kofi ni mutu ya Jibé bobunda ne bobunda bongo mutu akotya moninga te po tanga na bunda bitumba nanga ni Kofi ni Jibé à côté là. Très bien. Les longs na cause na ennemi te o Jibé o kangse ennemi ponanga. Na cause na mutu monte o aze ennemi nanga o Kofi abake. Le roi yolo bana tena ça c'est peu ko lobisanga te. Jamais. Mais alors pourquoi biso baleki? To koma kaka soki ba yamo bazana problème. To yebika mutu na makolote mala moko o koti na kati. O jui part et puis o lati le posto. Ngana omona ke peut-être ponanga makambu ya Ken ngana benga ki V béton pour mikolo abito benga V béton ko felo mile V béton na benga ki V béton V na ngai mo pa mo kondi na bisake ka elo mona bina bi V ngai batu ba changa na mutu na bango ke ngana rapeti na yo so lelo babi bando tumba batu Kofi pine mo pe ya a pasai sai alors ça la peine batu wana plaisir oh pena baba siko OK yo rave nanga o lakisa pe bango yango pona ngai limbisai le veut dire ngana na limbisai te menga sina limbisai ki asa ba na prison yo me informer bon en fait to solo la kiango na mona ki pende onanga pe kisinjora yepe azala ki pe de cœur na kati makambo ngo to chaki vie moi musukusuku ezana ngo biloko mobi ya mike ken piana bientôt aozane libanda aozane déjà libanda obikande makambo ngo senga kama procédure mike aozane libanda ezana ngo na cadre te ya mabe mais aika na cadre moko ya discipline et puis moi conseil na biso ba jeune ezaka totika makambo yake na vivre bongo on les a conseil
na vivara bongo yango zo mona ma cimetière et tonda likola ke na vivara bongo muto amona so risque te olinga ba vitesse na presse so ba yebisi obite ngana mesala bongo nga kumba ka bongo on comprend donc yango wana il faut biso batoto sa mesala to longola na esprit na biso ke na vivara bongo ke atali kamozo sa les amabe ataba ninga pa pe biso ne so pe to pesa ken conseil to pesa pe ken aza mwana parler oyo aza camarade nanga to tangana na babonde ko na ba héritier watanabe na tout le monde comme ça na bikibonde ko na nyoso kenda donc ken aza famille en aucun jour ça isa na rolinga malheur ya ken piana na si batu bayebi asalanga na ba émission ya bankope na kutozo lia kwanga na ona likayabu na coin pa ba mère adolope na afungoli caméra bande o sale rien mais to longola na mutu na biso ke na vivara bongo ngana zala bongo en tout cas conseil ezelo moi bien biso ba o mususu pe tozali pe ke na zala bongo mais au fur et à mesure tozokola bana ba okola conscience bande ko ya vandi pena na parler bo moni mwana ayelio affiche mo. Oh papa, j'ai fait ça avec tonton Alex, j'organise ma soirée pyjama. Oh. Et puis petit ça la soirée pyjama na na ju peta que père na publié pe affiche na yo wana ba sale lié na tonton na Alex. Au moins pena que bato mususu pena ba critiquer na moi. Bazanga mawa. Ye mwana wana ayebite que soirée pyjama et ben na 15h te. Yo ça soirée pyjama pembe na piscine. Yo so mwana ngozaka na chambre. Vous comprenez? Mais tant qu'on a tali bango na bia bazo vivre dans système ya sike ko le kaya kalate. Tant on a moni façon mona organiser soirée pyjama na moni bena que oui, ba petit bakoli. Abimisa pena mbetu ngasi ko ba soirée pyjama ko ta piscine ezandeni. Ndoka si ba bongo sa mbetu na bango. Et comme pena baf ba bimisa pena mbetu na bango. Ba faza pena le sa piscine ba filmer na bango ba otala ba ba bougie et sopela vous comprenez na otala ngo ce qu'on esprit ya créativité ngana za père na za artiste c'est que na ko bimisa pe mona mo ya productrice na ko bimisa pe mona mususu ya acteur na ko bimisa pe mona mususu parce que lelo eloko bato ba yebate innocent Inosbi mon petit frère que j'aime beaucoup je lui salue là où il est eloko à comprendre que système on est que lelo so c'est eloko mobe famille na yo faut pas ça la pe makambo ko accompagner eloko wana ba Michael Jackson ba comment ba millionnaire ba milliardaire pour na ndengo wana Michael Jackson na voix yani na kita Janet kuna na dance na nini kuna na nini papa ye mona drum maman kuna na kichaka chaka donc veut dire pas lelo tout moni ba résultat ndenge yale ndenge mo lelo Inosbi azo ko arriver na ko ta studio ko sala clip pe ko manager na ye moko kaka na ndenga famille ya na manager ya na réalisateur ya na preneur de son ozomona ba makambwana ba détecteur ngo siko na ba azo ozela mwana koma na manike faut poye ba ke faza mécanicien aoye ko la mécanique ngo yene d'autant mwana za muki otali petit to aza talentueuse aza na ba idée ya ko organiser makambo songa père ni nazana la na chili biji azo yikola na ba défaut na ba erreur toza ko évoluer bazanga ma en internet inde faut balongwa ba bongola mitema batu ba osala makambo na internet c'est comme si nzamba za ralisouté internet est remplacé même na lola ozomona sœur Marie Missa makufi accueilli mais après quelque temps batu ba continuer kaka ko falta respect tout na mowe portugais falta de respect. Bazo manquer respect. Bazo manquer respect tina muto donc muto sa kei muto pena sali pena audio a imiter voix ya c'est Paul baba bêtise na makambo ya nini tout ça dans le niveau bato bakomi pas en bon to azolokum biso no to yebi déjà ba expliquer biso bilembo fin du monde to condamner Jida awat nana condamner Jida te ateka Yesu faut esprit le muto nyonso oyo bozala kana Yesu ka solo la faux Jida oh faux master Jida. Mais biso moko Jida ba yebisaka na koteka yo okoteka ngai pardon mais ateki kaka mais ndenge nini siko biso to condamner Jida mais biso mo pe ba yebisa biso bilembo fin du monde que tala na bilembo fin du monde et ozala boye batu babanda ko bomana batu babanda ko wela makambo nzambe bando kata na bapona makambo nzambe batu bando sala boye mais bilembo fin du monde ngai bandi yo po participer na bilembo fin du monde malgré balobaki
Mais moi, je suis katika moninga ko asad. Donc, à continuer à bilemba faire du monde. À quoi condamner maintenant Jida? Donc, bazanga mawa, il faut bakomana mawa. Vous comprenez? Nzamba bazana mingi ya kosala. Vie ezaka ka oyo bato ba mona ote. Parce que bato bazala ki na ba piscine oyo ya danger, ba kara mystique, banani Oussama Ben Laden. Nani ese ngai na koki na poussa na tape mena linzaka na ye atana. Na tala ndenge multimilliardaire. Mais azapi. Kadhafi wa. Mobutu. Ba Mobutu bazapi. Ba Mzee Laurent Désiré Kabila. Ba Saddam Hussein. Bazapi. Total mokili na lisu mibale. Total ka mokili na lisu ya mokilité. C'est très profond Fizo Saïssa. Na lisu ya romona, na lisu ya obungisi biloko no sozo mona après. C'est très profond, c'est un conseil à retenir, mesdames et messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Je le dis toujours que Maramoto Osala. On a parlé de bête sur l'émission. Voilà. Et surtout que le rôle a confié l'homme dans les messes parce que nous les faits sont là. Mais non, Frank Stéman, yo comme commission sous Kofi Ango habité, Kofi de Nemia Mutute. Kofi Azali Mutu, Aza grand monsieur Amboka Oyo, a eu décision et puis Azana ba preuve, c'est vrai, mais ce qu'il faut faire que l'on l'a moninga na biso na place à passer. Oyo sika paquet nazali, eza sika oyo mitema na biso ezali. Donc tu koninga ngote et vous qui êtes là toujours pour remettre. Ça c'est peine à outa prison. Devait dire ba kondi mingyo ya ba prisonnier ba na prison. Oh ba ça la rappelant que prisonnier ou vivre beau prisonnier na yo. Et si ba qui paye appel que boya mbelanga ndeko kitoko ba yamba qui paye bien, place à bien et puis na solo là il paye na à partir à kuna. Donc mambo za bien. Mambo ya bien. Donc mo pe na yo bisa pe na profiter na bisa pe. Batu oyo ba oleka na ba télévision na ba kombo batu. Lelo ezo batu ba mona ngoka boye mais makambu to na besoin to kotisa respect na musala na biso. Mais so na kosolo la boye to kotisa te to kine na ngona ba ki de droit. Pone tinga mutu ro neti nga sai sai boye. Na boya na nga siko ke mutu pena leka na télévision otanga kombo na ngana makambo mobe oyo eza oyebi ke eza yanga te. Ba okanga yo. Au micro crie ça tando sali mwana ngo aussi sang Maramo Luka aussi sang. Alors tu continuer parce que tu as pas un dossier monsieur au traité na Fizo Saïsaï, mais avant cela j'allais dire merci d'abandonner ce Babenga biso pour ma Ken Piana. Et c'est vrai que c'est la famille, ça prouve que Ken Piana pas un mouton à ça la musala c'est Pesabino. Au-delà de tout ça, au-delà de nos sous-hommes on a toujours le ba oyo mais Ken aussi c'est un garçon qui est aussi cultivé bien que c'est le comportement. Peut-être ça y a lobby ah qui nazara nanga bongo bato mais ça nanga bongo et Aza Mukolo, Aza père de famille, Ken Piana de bomo na wana, il a des enfants, Aza Mutute à balabala non c'est un père de famille, il faut aussi tout le monde dit nazara bongo. C'est un bon conseil que d'ailleurs Ken Piana la biso même si Kazali merci na bato tout ba soutenir biso merci na bato ba soutenir Ken Piana et ça nous fait vraiment du bien et vraiment énormément du bien merci Nabino je ne sais pas vous citer vous êtes très nombreux hein, en train de nous suivre. Fizo Saïssa est président tous en abiso toujours continuer mais je vais toucher le dernier point à émission Lelo les ali maladie. Il y a artiste et comédien Coco Dioko. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Ndenge Nabiso, votre ex, toi artiste Ndenge Nabiso, artiste en danger. Nenga lobaka toujours, tu es bien ou bien. Que non, artiste, balinganité, artiste, ba aussi soutenir te, la kutu, Tchara Congo, ngana mokwawa, nazana scène pepe, on toujours l'année ba média nyonso. Yo tant que artiste et comédien. Osara Moussa, on a vu, bana Moussa, ta Moussa sur ton botamité. Exemple, kana pesi, ils sali on ngeni maladie ya Coco Dioko. Ya Coco, ngana sina nila voyage nanga pona ya Coco, na nila voyage mobimba. Je partais à Brazzaville. Okay. Chef on a beach nazaki na salon VIP nazo la canon na biso ba fretela biso potokata na banda ko kende anniversaire ya madame ya colonel Rémi Ayayos na komi na beach bon ilo esalanga bien ezaki po na banda ko kende vendredi mariage ezaki samedi
yango na nila ki on abika na kendika samedi ba yebe nganga ba ah mais ya koko awa ali bomanga ah ba kokane na koko to ya koko bon ba bisela to l'action que tu y na film tout moi film qui a l'action tala ya koko yeyo méconnaissable no ya koko ti na kiwana na futi ba jeune wana beach moi quelque chose to ya koko fallait maintenant côté wapi na beach ngobila pena na beach OK tango ya koko malade bandi donc ngamta liboso na kanga ya koko très bien donc na bisi batouche batu musuku ba filmaki na ba portable wana major Bonda ki wana ya présidence na bisi na biba osamwisa botola batona ba téléphone to effacer ba image wana donc toujours zo ba téléphone na bato wana ba filmaki to effacer ba image papa et puis na loué taxi ba kotisi ya koko tant ba kotisi ya koko na bisi bato zana ba on a kotika ya koko boité bokende ngana ya lobby alors maintenant il fallait faire quoi appeler ba o baza ba kondina biso na association na biso ba o ba travailler na ye na bengi président Masumu allo président na micho yo nazana ya koko na kangie déjà to tche na mutuka na biche akomi libomo o me yazala kina dispensaire wana ya RTNC ya komi kuna na biche ndengeli kanga ye kaka soka ko kanga ye kende ko zongisa ye kuna na dispensaire allo président Lombe non Coco on n'a pas compris bien ba tchaki na dispensaire j'ai compris que bah tout ba ozong sangana dispensaire à RTNC na zuya Coco na ba bagage nanga na ba jeune na zwaki wana na futi bangola to keti RTNC to commune RTNC et ça dispensaire normal et ça dispensaire moi il y a premier soin et ça hôpital té que bako bando sala batu ba opération et ça hôpital té que ba traitement moi ya makasi et ça ba hôpital moi ba premier soin et ça hôpital moi déjà dispensaire na kati ya RTNC pona agent moi yoki moi mutu pasi pona agent moi bo asali moi fièvre na musala OK wana aussi ba premier soin et puis ba tindi yo na hôpital monene bon maintenant tout ça ndeni na yaki na moi quelque chose na bengi docteur na bengi mwasi na ye na koko tango ba yoki na kangie mwasi ngwai ba bengi non koko kimaki pour bête de 2 jours madame na ye tant madame na komi wana na RTNC na bando soane bon ça va et c'est nga kasinini pota mswazo ata mwa tonga zo ta mokisi docteur abenga pembe ça yaka moni mwasi wana mbongo nyoso ba opesa soka juka alar akei yango zo yakei muto okengela mobali azate yango mobali otika lokima OK na bengi mère tala mambalo ba yo boye ote ngai monde na za boye fona s'occuper na ye bana pe bazana ndaku bana pe boye ngamo pe na tekaka en même temps siko yo ngana mon neti docteur alobi nga bon pour moi quelque chose nazaki nango na PC mala mona moni infirmière mususu abenga pe pembeni président ça ina minute bomba no mbongo no parce que basi basalela ki est bon l'arme zo bimaona na caisse kalatewa pour azwa ba soin so pesi l'arme wana ezana ngo ekoti ba pocha batuti elimwe bon OK ça va natikeli maman wana numéro na ngana biba soki problème benganga na yebi ke nazongisi Coco na maboko ya bakolo na ye ya Coco azaka artiste comédien te c'est un agent de la RTNC chaîne nationale de la République démocratique du Congo TKMT CCTV Congo Web antenne AT chaîne nationale matriculée c'est un agent de l'État très bien vous comprenez et là il faut batu batia na mitu na bango donc bango baza ba agent ya RTNC à part théâtre ba pesa bango ba misala mususu ba sala rakuna lokola ba agent po ba kufa kanzala te ya Coco azali chef ya plat ya nini ya décoration ba émission na ba karibu ave banda mutabongisa ba kiti wana cheboye asali ya Coco mama bipendu azba pesa pe émission na ye neti journaliste vie nani papa Nabiso dialogue contre sans souci
Papa Namso Kwedi. Papa Kwedi, il est directeur de la radio. Vous comprenez? Donc, ça pena ba agent ya RTNC. Donc, makamoya koko, batuba mona ngoka Sony ba artiste était. Sony ti RTNC. Au moni côté to là. Donc, ça ka Sony ka ya bisoté. Sony est divisé. Sony est partagé. Donc, ça ba sobe to cheboué. RTNCP a cheboué. L'église au milieu du village. Alors, toi, avancé. Oh, c'est qu'on a sali constant. Na batu nyonso ya misala na batu tu ya boye batu tu même ba vena biso ba elombe ba masumu batu ba tensela eloko ba réclamer ka koko alekisi koko to pexaka eloko boye amelate ayoka kate koko aliko mela boye mais c'est pas ça c'est que batu ba nango besoin na minute koko est déjà malade oyo to nango besoin na minute eza d'abord ko sauver mutu pour moni koko so akufika siko ba lobby réunion na bureau elombe masumo yesiko tukusala ndenge nini pona makaro pona ndenge nini we koko ewana réunion ezati et c'est une chose à dénoncer franchement yango wana ngana benga ki vechaka kongo na mwasi avec koko bayaka ha moi transport mokena yaki nango na pesi bakanga ina ba bakende na ina scène pepe akoma na niveau scène pepe oyo baba ndolo bana scène pepe bango bayaka côté to sukila on n'y met pas à yomoko ça y est ça y a ta yomoko nandima ki yango parce que tous en a choisi nzambe pe tango mona yo zu charge a otika priorité alors toujours là ba facture ba premier soin et bima nazala ki na phénomène la DSOB to solo la ki na e na bisa ki déjà que mon frère a ça suma mbola la té ah ils ont mamouté que oh il y a les patrons de nanyo il y a les phénomènes ah ils appellent que talent la caisse na yo oui ça wana to yo kana ki mo montant mo ngana la DSOB pour tout sangisa tout banda déjà que ça vie soin entre temps Fatou miracle pe moi na moi e bara moi na moi e bara donc bato ba yebe luka bénédiction abenga ki déjà bi président de ka ba oloba chapé moi no kana kati. Mais dans le cas où le président fait ça, mouton au sala boye, au moment où que Badmusu va l'appeler que non ça au sala, au sala boye, sala mamoka boye, bisa bisoté. Pourquoi pas n'engo bien que sobe na Fatou miracle, oui c'est Badmusu. So ba moniteur ko ko zobela. Fonga mna benga bango. Tango ngana sali yango na cœur nanga, mutu mota bushkilenga, mutu mo poussenga te. Ndeko nangai tozo tamuna na mokili bato bazoye bate bénédiction ezelo mutu musupa ko ko mona pe ya ko na bichi wana pe akena he parti azoke landa mama mbongo na ye cop il y a pas Rémi à yos il y a cop et cop vous comprenez donc alors avant de quitter faut to le cannabis rapide. Au-delà de tout ça, artistes en danger na ONG na ye association na ye bazo récolter pelar. Mais bino bolobi ba facture no so baye la bino ngo bongo o artiste en danger ko récolter pour ça récolter na ngi et pas de onanga ina ni Jean Flix ba sa salle digamo à $500 déjà on entre moi c'est ya koko na chaka kongo ils ont pas ça problème pour 500 chaka 300 oh non aux ba démarche pour na ONG pour na association to landela et puis ba premier soin to ke na SNPP yo le SNPP awa obimise pe mukie pour baba na kuna tout ça monte que non moi pour te côté na kati mama mbongo yango no moni tango biso tozozo makambo amen na ba phénomène la DSOB ba biso tout bato tout ba kozwa masolo na mais et comme appena mbongo na biso to bano sala ngo lo appena dans na aquarium to veut dire 200 mois transparence ba tiango na appena na caisse ba vitre bon on appela caisse ba vitre mbongo pene koti bon mbongo ane kotaki combien ba transport ba no bi makuna te eza pona ko salisa ya koko o photo que de campus o kana mbongo to longola sous transport jamais yango eza pona mama ba kisi malade ya mitu ko yamba mutu na hôpital eza gravité mais ba kisi o siko e siri saka makambo ngo il faut la temps on va faire il faut paiement faut lia faut makambo belé tozana bana ba otanga tozana ba famille tozana makambo belé mais tango zo ba charge wala il faut bato pe ba soutenir. Mais ce qu'on entend dans l'organisation de lobby wana transparence et bon lelo ozo salema parce que tous nous awa boy kuna ya ko kwazaka na SNPP chaque fois kenda chaque jour o bazo récolter yena moi c'est ko siko boye bandele o ya biso e banozala pena que bon lelo lundi chaque lundi bozoya
émission na comité autour ça là. Il y a suivi la maladie à Coco. Tu sais bien que voilà, tu as la joie qui boit. Mbongo biso tozo cha eza pourtant to ke ndotokele moto porte. Ezala te ke bino mo bosali déjà nini. Et puis to toke porte bitoke la te. Babundaka nani. Ozomona lo ngana koma mona na kicha sawa. Nga bundaka. Ba bato boko ya 5. Ata bato ba kotela ngai. Mais bandaki déjà. Nga pe kozala nani. Ezate bato ba yeka mara moko yuna no betata ya yote. Ah maman. Maman. Bundana. Donc to bonda maman na no bundite. To bundana. Côté to kosukela. Ba yekotela biso. To senga pe na gouvernement te. C'est tout le Cameroun qui va les. To senga pe na gouvernement te. Vous comprenez? To senga pe na gouvernement te. To senga pe na politicien mon côté. Pour et comment va faire politique. Tu comment moi propagande moi c'est moi qui ai sonné Coco. Ba drapeau ko bimawa. Mais ngana yebi banani to toucher. Oh ba ngana ba visibilité te. Ataku tu na nenga visibilité to na nenga visibilité te mais batouana bazali ba oh makamutu baka ba mécène balinga artiste za la bien. Très bien. Ça c'est bon. Toi na bango pe mingi te mais 4 wana kaka. Solution ko zo. Solution ko zo. Batora ba ya Willy Mouchen. Ya Willy Mouchen. C'est moi ba tête tendai maboko bank. Batora ba ya Willy etoka. Le pétrolier. Le pétrolier. Déjà na tanka misa tuana. Yosko zo lingo kota na misa tuana osali déjà ni. Bon 4e ya King Makadi. Nabi na yo tanga na ndenge ya systématique ya ndenge ya bato ba kota pena makamba koko ya King Makadi azana makamune mususu. Ozo comprendre? Ya King Makadi ana makamune mususu po ye pena fo otumula nanu ba o fo otumula. Po vie King ako fâché pas jouer avion banda lelo ba kisi na ya mutu e bana uta Canada. Toi na bato partout. Ngana moni kisi e kolekela ba fanatique ya koko te na monde entier. Ozo comprendre? Il suffit que tu sois chargé de presse, il y a Marambo ya Koko. Chaque jour, au bord à évolution d'Internet. Allez, l'autre, on a besoin de qui se déboucher à nerf. Comment on est? Ezarad! Oh, Ezarad na Togo. Nani comment là dans la Togo? Ah, ouais! Qui c'est? DHL car. Papa. Vous comprenez? Bisoto yebani tina ba DHL. Ba conduire to bi bon opération za DHL vitesse qui c'est à Koko. A signé contre la biso. On va évoluer ça. Mais qui c'est comme Akana no ba? On va évoluer, merci. Qui c'est pas au Canada? Hein? Les châtiments. La gardienne. Tina qui c'est? Paga. Et malamon. Oh, nini boye, qui soit le fou d'Angola? Keba. Keba. Betu Kangama. Qui c'est? On va évoluer. Ligue Poison, Tina qui c'est? Qui c'est? Papier ambassadeur. Qui c'est? Non, mais ça c'est bien. Au moins, il tente toujours se soutenir, Boyan, on est salarié parce qu'il y a Coco, ce n'est pas quelqu'un de moins. La foudre. Qui c'est? Bah ça tellement bello aussi ça bangote bah Juliana Mbappé na Suisse donc il passe sa pharmacie mo boye qui si car ya Congo te qui si ba route Venezuela route chape moi qui si mo wana pona ya Congo ko sala biso bien bah mbayo aussi là bah tu il faut baza la ambassadeur de football congolais mbayo aussi là wana porte drapeau faut bazonga na mboko yo avant de payer on peut mena ibenge ba sa makambo et okende liboso mbayo aussi là l'ambassadeur il faut comment et on toujours de na ba selo scrum to bunda il faut comme ambassadeur Namboko yo sa biso bundi trop ou la tidra pamboka. Merci beaucoup Nabino, merci également j'insiste na Keno Muke na les boss parce que balobi il faut na tambola na lora lekolo. Pour une fois, je sur internet Nabino, il faut une excellence. Na profiter pe quand na be motema mabe ya bato. Mutu mutu a okanisa neti a osa motema mabe. Mais oh on s'est mis le capé au moko. Vous comprenez? Les autres comme dans mon système moko boé. Donc les autres ça la bien té bato ba comme imiter mamabe. On ne sait plus maintenant à qui faire confiance. Mais la côté na kamwe bige ça yo pesus e okundura. Na côté na moni artiste comme ba moni na kala simiser. OK kundura le wa simiser. Bato ba bossa na e. Tikana oh petit Frank. Ah
Oh, il y a petit Bob, petit Roger, petit François. Ils sont pas dans le monde bino. Bino n'est pas bête. Si misé, aza bakolo tout. Yo mo yebi bakolo tout. Basala pe ba boulot pe liboso na biso. Ils ont un cadre écoute à boulot tonde ni na eza abetra yo gato. Ah batu babeta la bangoto. Batu babeta tout. On bino bo baka mamba ba ve koko. Mais ba makambo eza na comédie. Obiso to réunir ba makambo eza na comédie ya malade. Mais beaucoup na souté, beaucoup na rasu muto kufi. Ya mwana monelo ko singa na zo convoquer réunion. Mais wana siko au compris ba chaîne. Eh père, ngai déjà so qui pas président lomba wa bisayo, to bandaki déjà procédure. To solo la déjà na vie na biso masumu de Brende. Ça il fait comme président pena ya association. OK, na ngongo wana te balingaka te, ba oloba na misu na yo boye, mon Congo batumbi. OK, na boye te ça zanga linga mingi. Ndenga bien. To sala ngo pena na ndenga Benoît 16. Basi bandimaki. To sala ngo na ndenga Benoît 16. Bandimi? Pape kuta ndima kotika. Pape azuki papote wana asede na habité. Bokonzi batika ngo. Village na kokate. Wana mama nzambe. Yo za mama nzambe te mtako tikelo bokonzi ka boye sasa. So ba tant ba réunion sala na cotisation, yo gérera ngo ba olingate ba ozongo na sens wana. Maman pesa ba réunion ba cotisation pe ba on peut te ba gérer ngo. Et ça va makambo za ndeke na niveau kake il faut ba combattant ba kota. Moi ba vitesse makambo etambola ngo na minute. Et comment c'est ngapena donc ba combattant. Je veux dire mutu moko be abunda ko azobunda avec bit, azobunda avec idéologie, azobunda avec ambition. Donc nazobunda pona buka mokokoli. Nazobunda pona buka manga. Pour intérêt ba tunyoso. Pour intérêt ba tutu. Pour intérêt ba tutu. Biso pena photo comme na ba dispensaire ya biso mo ya ba premier soin. Na ndenga théâtre. Il faut comme pena na ba bureau mo be lupango mo gaya. Moi podium ezaka mopandi. Mon système va resexa bato ba chaque samedi vendredi ils ont amené ndenge ya association. Inter partenaire pe baye. Inter partenaire pe baye. Mais c'est au moins que bino bozo bomana ba vient bana problème te lomba ko ba bon. J'ai beaucoup à faire et puis comme on a déjà avocat na kotika na ngai yala kaya la fuma mbanza. Vient na biso masum de Brenda ko ba ah bon na sina kole bana baza PDG belé. Mais entre vous les jeunes. Entre vous les jeunes ça y est ça. On ah il y a ba patron biso comme sous président to pe maté. Vous montez que non, nous avons un patron, nous avons un patron qui présente ce que nous avons un problème. Et le gros problème, c'est que si tu as dit, peut-être que tu potoseka pour amuser galerie. Mais au fond, il y a mon thème. Quand tu as association Abisso ya Goidani, syndicaliste. Tant tu as na réunion il faut voter président. Mais voter ça la maté. Pour l'année. Quand les bâtons bola musapi. Abi mais bolimbo qui na ba vote pour l'année biso nyoso toyebi ke mutu azana motema. Ya kosunga. Ya kosunga ya kosala boy par rapport et loko tozo luka. Et ça. De vous ça alandi. Oui, il y en a raison. Phénomène igwe. Ah bon ce ko bino bela na idée la bino zaki nani. Tout le monde a jugé. Tout le monde a jugé. Mais ce que ça la magi sous tes points. Non, to sala ki yango. De ma voter qui déjà bon sala ki yango, ça c'est président, la DSOB vice-président, bande o musu basu ba poste, ba makambo belé. Mais problème ezala ki siko que ezala ki pena structuré té. Il fallait ici ko to ba nommer na ba niveau mikana, mais so ba nommer na ba niveau mikana comme bimaneti. Deuxième association. Après association ya o ezalaka. Yango le to créer ba association musu pembeni. Tous déjà une association. Tous sont en bakulutu. Tu bien abino. Remaniement kaka. Soki bakulutu baboyi ko céder. Tosan. So baboyi ko céder biso ko tosan. Tosan. Ah. Total eloni to kosala. To s'imposer to bobu kanyi maboko. Maman ça peine le théâtre fait changer. Théâtre fait longa que koko abungi boye. Muto lo théâtre ça et pourtant ça acteur amone faut koko on a peine net bablo mobe. Et puis promotion et association et salamandene. Muto amona dire ah tous une association mais koko dio kokuto va uta na bango ba salongo. On est tira comment kenda kuna. Mais tala kutu ba kipa été. Mais avec ça il est présent vraiment au kanga ambulance dit papa bon
mutu mo amoni ah et le président sali pona ya koko biso photo ko association ouais ozo comprendre faut pas microcrédit ba no pesa mananenga association pene kangisi basi ya ba artiste o ba kufa microcrédit to pesa moi c'est mon $200 tera ta fufu ya ozong sata $5 na association Très bien. so ko kisi 200 na yo o tikali na 200 wana so to moni o travaille bien na 200 microcrédit zoya o 1000 microcrédit zoya o 2000 ba biloko wana ko bacha Kongo kufi ah mais kasi chaka Kongo artiste en danger mais pour aller chaka Kongo fa vivre faut artiste azala en danger mais biso ce que to ya ko boma danger wana mais c'est quoi pour to ya ko cha sécurité na artiste allons en danger et artiste en vision pas en danger parce que biso le ndeko za bébé test comme machine bo lelo ndenga na za be neti balifanto bangai madame quelques membres du groupe nango na monique baza pena ba ambition mo boy ya kokende musika ko sangana ko lukata mo ONG mo beto hôpital mo be na système ka ya ba système ba soin bo futara parent to bo futani bo kotina moi na nini mo ba ben nini mutuelle de santé mo be bo pesa c'est bien national comme président de l'association na ko benga pe tous les artistes et comédiens boya 2000 francs par mois so ko be loké zo sofer ça c'est très bien bon moi les okota na caisse boye batu ba omona yango mais ce que problème ezali batu ba yo chambongo ndeni soki yo moko motu o tielo roté na caisse faut ba yo ka de président na bino yemo déjà acha $50 na caisse ce que ba benga bino boya o cha 500 vous comprenez donc babilo on ndengwana nde yango to nango posa merci beaucoup fiston il fait ma somme ça souple baza ba so ba olinga pe biso pe ba jeune pe to travailler pe bango pe ba ko c'est pas honneur na bango bakunda mapena des sages pour na ko orienter biso ils ont déjà beaucoup fait village aussi il faut bâtir biso to travailler to bimisa pe ba énergie to za nango bango ba aider biso na ba conseil baza na comité de stage mbongo ekoti boye ba petit na bo sala boye baza ko orienter biso mutakufi boke nango va mbongo bi ma faut signature avec ma somme eta que Sénat to tche ba ve na Sénat biso to kena biso na parlement toujours dirigé quand on très bien. Merci beaucoup Fizo Saïssa. Donc nous sommes en train de chuter déjà par rapport à cette intervention qui était vraiment très bien. Vous avez suivi bien sûr l'artiste Fiston Saïssa, mais beaucoup de conseils à retenir par rapport à ce qu'il a dit. Moi j'ai déjà retenu beaucoup. Vous également, vous pouvez faire à votre manière aussi ce que moi je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que retenir quelques conseils par rapport au dire de Fiston Saïssa. Merci également mes potes qui sont des millionnaires. Là, je cite Patrick Bompongo et Dadi Katala. Ils sont des millionnaires. Ce sont des gars qui ont une vision pour Namboka par Bisoba Jeune. Beaucoup de monde a mis ma maison pour Namboka. Oui, ça, Bisobia. Je suis émission dans la commission Nzambe pour Nabatu Oyo. Non, la fanatique Azmaga. Azmaga. Il y a quand même qui est la fanatique. Ayolanda père, Iba Maele. Iba Maele. Parce que blague ici, oh petit Asalara, il faut dire que merci. On a mis auto signé contrat na ASF, Association de santé familiale. Par naïe pas au rappel. Ah ben t'as peine on est dans dengue na ya publicité moustiquaire. Ya yemo, yo zala. Ngape ba ngape na o ya ngana ndena. Toi Baptiste c'est différent. Nous t'avons un contrat. Il a signé contrat à 18 ans. Père, check. Après la compte na. Ah tika. Compte familial. Donc le maïle était ça. Maïle nene. Ba bosser. Ba bosser de fois. Mon outil chic c'est très bien déjà donc ça les biso bien. Alors toi chita na biso, un dernier mot peut-être à dire. Ben pour un dernier mot, batu ba tenir biso rigueur te. Et na batu musu biso ndeto sali émission boye. Olala makambo kitoko nyonso biso lobi aya zo bando tal. Côté le café. Cocktail ngo kutu ba chani netenga maboye. Oh kutu ya fanda kina kotana ni o et émission nga na c'est et dans la piscine. Et pourquoi ya sali maboye? Et nini donc ngana osenga kaka ke batu baza la pena na bolingo, batu baza na bomoko. Totika kozala bandoki ya à l'occasion de rien. Tobima na Zarabongo. Tolongaka na Zarabongo. O pena na sengi bino motuya tolongola na Zarabongo. Soko longol na Zarabongo o vivre bien. Merci Mingnaya King Makiadi. Un Canadien de mon Canada, un Congolais depuis ce Congo. Ya Willy Moucheni Kodamboka. Ve nangai tête tendai. Pour na Willy Moucheni ngolo belo mo boy. Mon vieux wana
Naboire. Non, la larnette. Naboire pour nanen. Parce que, bah, témoignage na yoka. Et tinangana comme au ya Willy Mosheni. Non, nous peut tout le monde être en face. Donc, bah, témoignage à battre ça l'arabien. Mugoloya Willy Ozala, na kin. Il a pas pour bon pour intérêt. Si on yoki kaka kin. Yo ya Ozala, pas na nganga na kiso pas ne. C'est d'accord pour l'art. Donc, ça veut dire que il faut tout un témoignage à bien à Moukili. Motema malamu vewana lelo batembele ba yiba bango na ba TV ba journaliste belé ba artiste belé pour que des missions même dimanche so ya Willy Mosheni te tamsupe moya lekezati yango no moni batu ba remercier mingi na pesi ba grand merci na ya Willy Etoka na Brazzaville merci à trop vieux pe na bola munyo so bo sala pona biso merci pe ya mingi na Venanga Gilles Maswa merci à trop pour la membre bola munyo so sa pe pona biso le colonel Rémi Ayayos na Brazzaville na pesi ba mbote à trop pour na gentillesse na ye motema malamu na ye na bosanité bandeko nyonso o balinganga vraiment na pesi ba mbote à trop nzambe a benisa bino tout tous ensemble voilà quoi il y a pas de souci merci beaucoup fiston Saïssa na kasha otu nango bosani na bosani Aboubakar Lyon Tambi ba mongo abi. Merci beaucoup dans allez liba comme la publicité. On a dit que ce qu'on a merci pour l'accueil et ça y est bien cocktail yango yo. Émission hein. Il faisait chaud, je me baigne. Et il a interprété ma bête surtout ça parce que tout le monde est le mélange. Bah oui. Tout le monde est l'interprétation. Merci Nabino tout le biso. Je pense à Alain Dynamo. Ou à ça la surprise. Franck c'était mandé na bengo na zo hotel. Ah, naturellement que moi 200 que nous depuis jeudi. Na kezo encore lundi. Donc merci beaucoup Nayo, merci na batutu balingari biso avec beaucoup de plaisir. Là je pense bien sûr à mon vieux Gauthier mascotte, l'homme le boss idéal. Merci pour notre soutien, merci également, j'insiste sur Keno Mukena. Les garçons intindi kiti calamité bozo zo elo kwali kolo. Franck c'était ma femme matali kolo. Ça dit que tu es informé de diaspora, c'est un grand boulot. Et l'équipe va ça na Kinshasa. Attention à Yozolo Baké. Oh non, vous avez pas parasité. On a pas parasité, bien formé. Voilà, oui, bien, et ça les bien. Merci un bon boss, Didier Depumba Josué. Merci également à tout le monde. Vous nous suivez à travers le monde. Merci beaucoup à Mouna Cédric pour la pause de vie. Et on a bossana. On a bossana Fanny Bongende. Ah, Fanny Bongende, merci beaucoup. Juliana Oumba, la bellissima, la patronne. La Suisse, merci beaucoup. Et je n'oublie jamais Maman Angèle Diasouka na Kinshasa. Depuis Suisse également. Merci beaucoup. On a tout avec beaucoup de plaisir. Mouna Cédric, artiste, on est ensemble. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.